théâtre na biso ya Mangala to sala na Angola ils reviennent na gouvernement angolais et bien donc batalaka kutu batira quand même pas attention nango. Donc ils ala kaka communauté congolaise. On peut retenir aujourd'hui déjà bandeko o bazwami na Angola précisément na Luanda kuna ba artiste comédien pe comédienne bazo ko lutter que corps ya Miraesa et ya Kinshasa to retenir rien. Oui ngolandi na ba voice mususu ba vidéo mususu ezawa bandeko banda ko loba ke balongola ya Mireille place azalaki ba memiye baki otuna docteur moko docteur wana lobi na bango abi so balongoli mutu place wana ba memiye kuna donc c'est que kuna espoir ezasute donc mutu na bino azokufa balobi awa na hôpital babi tozo benga numéro na bino poto informer bino ke mutu na bino akufa ki depuis 3 heures. Donc mobala zaki na négligence moi sur moi sinae. Ouais. Peut-être oui. On peut dire raison, on peut sa raison parce que dans les 3 ans déjà mais marambo ki bombanda wana oui bien robété yo zaki na vie yo zaki pe na mère. Oui, solo 3 ans amitié za mukie baza ya na leki. Ya na leki. Ezana on comprendre. Nénette non nénette. Oui. Même si on se réserver mais nazo ko se réserver te mais na olinga na loba likambo moko o na kozana na précision. OK. Net c'est loba miniature eza nénette mon voto. OK. On comprendre. Mon voto aza mutu nanga ya Mireille aza grande sœur nanga. Koyo ti batu ba loba makambo wana ke lekalanda mobala yaya. Sikoyo nakoyi ko confirmer ngote na olinga sikoyo et tu as peu trouble ngamo pezo changa trouble donc ils changa trouble na Luanda santa tete et logote neti mobala ya Mireille azaki obenga ngana afande boza to ye wana to kende na Shoprite na Kimbangu pour quartier mo eza na Angola Kimbangu nasi uyo yebi kutu Kimbangu monika église ya Kimbangu wana kaka doso osili sika clôture mira ya église ya Kimbangu oleki avenue wana avenue Maître Tirbo. OK ouais ya mira koma vanda wana azaki wana donc tia kufi azaki wana donc ya mira ya koma ina koteka salaki na ville oui tango ti abwaki sina makambo ba théâtre pona mo ba manquement et tout ya mira ya koma oteka sala restaurant na ye na kata lupango place anda ofutela abanda oteka na ye déjà voilà ni biso na Angola wa bo soutenir biso pena makasi po Miraesa aza ser oyo ngala bengaka ye koko na bengaka ye koko po asali nyonso tuna ndenge ya théâtre ya Angola atomboli théâtre ya Angola malheureusement ndenge atomboli théâtre ya Angola na minti oyo Angola se ekufi Angola ebebi bino boza libanda ya mboka bozoyoka voix oyo en tout cas pena bosunga biso na senga appel na batutu o basepela na Miraesa asala bango théâtre ya kitoko batapoto na bato ya Congo na ba comédien nyonso en tout cas pena broli tout se vunde na tindelo voix oyo na yebi ke bozaka na ba groupe oyo botambusaka ba maloba na ndenge ya voix oyo nga nazoloba na bino ngai kombo na nga Irbe Kazeza naza pe artiste et comédien na kati ya Angola awa Irbe Kazeza na sengi na bino bo soutenir biso pena à 100%. So bo soutenir biso na 50% au biso to rejoa to komisela bino et utarapi Angola na minute ekomi na pasi bato yo yebaki ke vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez, Sangoma, comme la Ibiso, on a Kinshasa, dans la ville province, où il peut s'y passer à Mitema, et l'autre se plaît tout le monde quand même, se plaît tout le monde à thé, mais par rapport à l'actualité, est obligé Bisso, t'écoutes un an de on a Bisso Broly, ou on a Bisso parce qu'il y a Outskuna, il y a cela,
je crois 2 à 4 jours à Angola. À mon avis, comment évolution ba makamning ezala kuna. Pe du coup, na pourquoi elle est l'autre qui s'en et comme les bichons, on se pose des questions, est-ce qu'elle a qui maladie, est-ce que beaucoup de questions parce que tu es qui s'en ya maladie, tu es qui l'autre, tu es directement Miraesa atiki biso artiste comédien non oyo asala mosala ne malamu oyo apesa biso le meilleur na ye lelo atiki biso et puis si bato nyonso pasi liwa ya brisque et on se pose des questions beaucoup de questions bien ezate yango tout monde tout kutana broli surtout le balangage mona Merlin niwa on peut faire ça déjà question pour nous ya rejoindre nyonso ezana molili tout mais mango na Napole pour bandeko ba ko tuna mituna tango nyonso to bate comment est-ce que tu peux répondre à bango bon lui tout c'est d'habitude que maman passe ezate mais tout ça la ka fort à roloba. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nde baloba kaka et nzambe nde mutapesaka et puis nzambe nde mutabotoli. Donc biso bato to tikali ezakaka pona biso eza leçon hein. To tirer leçon parce que lobi to ebité. To ebi mukolo te. Donc voilà. Tu ebi mukolo te, tu ebi pengonga te, nzambe ne mutapesaka, nzambe pe mutazwaka mais broli yozaki na Angola. Osai mikolo ebele kuna ngai Angola eza mboka na nga nakenda kuna pamba prévenir que naza na bana kuna donc Angola penza eza mboka na nga ouais. Voilà, comment est-ce que vous vivez kuna na Angola? Angola na nzaka nde nini na ba artiste comédien oyo bo émerger ka bo évoluer na kata ville province ya Kinshasa mais bokenda Angola comment est-ce que vie ezala kuna na vie ya Kinshasa na vie ya Angola différence ezala nde nini? Na ndenge ya art soto ke nango na ndenge ya art ya Angola s'il faut le dire art ya Angola eza ya kolala eza ya okita bien que ba artiste minene pe baza kuna mais na ndenge ya communauté o eza kuna théâtre ya art ya Congo na ndenge Angola eza vraiment ya kolala par rapport ya Kinshasa ozomona tango nazalaki kuna tomeka kosala mwa ba réunion nameka pe kotalisa bango mwa ba réalité oyo naibisa bango biso nyonso na Congo na Kinshasa na Congo na Luanda biso nyonso tosaka msala moko mais siko pourquoi biloko tosala na Angola ezoleka inaperçu oyo ya Congo faut lekaka ya Luanda pourquoi donc biso ba artiste oyo toza na Luanda il faut totala toluka ba mesure toluka ba mécanisme nini oyo tokoki kosala po biloko tosala na Luanda etalama pe ndenge oyo ya Congo etalamaka donc malheureusement il y a kosala ke nga pe nazongi na ngakine natikaki bango mais jusque là nayebi te ndenge nini bazo évoluer et puis na ba makambo nyonso ekomela biso donc voilà na ba makambo nyonso ekomela biso les gens se posent des questions bokendaka kosala nini na Luanda eza question bo ezotunama pour l'instant bokendaka kosala nini na Luanda question etunama ibongo parce que tout le monde qui lelo Mama Étoile azaki na Kinshasa te azaki absence na Kinshasa azaki na Luanda totali par rapport à Vacuum ezaki na se ba flash ya kokuya mais dans à se retrouver na Kinshasa tout le monde Mama Belleville bazo tchena ba film de part et d'autre le tout le monde Mama Étoile lelo top et maintenant les gens se posent des questions sima ya ko ka sango e comme le biso ya mawa bokendaka kosala nini na Luanda ouais omoni toko photos à sincère mon Angola ti tokenda Angola tokenda oluka mbongo ozomona tokenda oluka mbongo lobaka kande Angola ngo ya lelo to lobaka Angola baby lelo mais Angola ya kala soko zui vie sociale ya Angola na Kinshasa donc il y a pas match on se comprend il y a pas match même soko zui loyer ya Angola na loyer ya Kinshasa il y a pas match on se comprend na Angola même moi na 18 ans ko foutre la palais on se mona moi na ba foutre ba palais ba 5000 kwanza ba 6000 kwanza 10000 kwanza donc ton na le belo ba 10000 kwanza wana à l'époque on ezaki ba $20 imaginez
ce qu'on a qui ça zone quoi $20 à ta studio donc match exact donc oui visa bon pas cher mais visa ils un peu ya kokangama par rapport à Angola ozomona donc l'artiste tito bane ko kene Luanda to kinda Luanda ko luka mbongo ozomona c'est quoi eso dépend de ce qu'on a mutu tanga commis sur le terrain amoni ke oh apena ko vanda nga na ko s'installer na nga pe ah ouais avant dinae tant que pas kutani pe na bande connaît ba artiste baza mpanzi wana bazo vanda bazo émerger bazo tourner et tout bon na ko vanda nga pe na sala vie nga et puis le moko na Angola voyage ça facile ouais. Donc. Voilà, si je comprends bien, Bandeko no sobalonga Kinshasa pour bakenda Luanda, et ça juste pour un moyen de vivre. Voilà. Étant dans comme na Luanda, non, je peux m'installer ici pour évoluer dans l'IP. Voilà. Maman, Miraï Sadaki na Kinshasa, à Salaki wa Sala, je me rappelle encore la bande théâtre pas na Swabala. Place à bande théâtre. Après, dans la Luanda, a où me l'équipe moulaye na Luanda. Amano sa théâtre qu'on appelle. Oui, na Angola, il y a Mireille. Ya Mireille ngana no pona kutana ya Mireille na Angola ya liboso tokutana na ya Mireille na Kabinda à l'époque kala nakutana na ya Mireille tokutana ya Mireille na Kabinda na vena biso pe a Sonam dadi Kitambala na Sephora tokutana ba na Luanda wa biso zaka pe a Sonam encore Chico Pululu. Et tout ça, on a Kabinda, Tokutana, donc ils ont vraiment bien. Et après, ils ont à Kinshasa, et biso toyo kine Luanda. Après, bah Mireille pe, bah comment kina bango Luanda ti, ya Mireille pa kina Luanda na ye, amona ki bon Luanda pour na ye, eza nango biso nyos to Luanda ba interview na ye. Aboya na ye ko zonga Congo abi Angola, azaka na bien. Effectivement, ya Mireille na Angola azaki azaki stable, azaki bien. Donc à mon avis que stabilité au azanango, à quoi il ne peut vendre na Angola, Angola na Kinshasa zanonka 0 mètre. Donc à quoi ça peut vinae et puis ça lima comme nae pour bonga na vie ezaka te faut vendre na Congo. Même na Angola pour ko bonga peut salipe makamba danger. Ndé ya Mireille azaki na Luanda, ya Mireille na Luanda ngana ibi à l'époque, ya Mireille azaki na groupe. Azaki na groupe bandako travailler, tant biso pe to ke kuna tozo tourner. Et à un certain moment, il dirait ayaku koboma groupe ango et puis aboya kinae sous makamba akoma ko boya pour récemment on a auto zalawa na auto zakuna akoma ko boya pinda makamba tourner amanda olinga soute amanda olinga soute par rapport il y a moi ba manque à respect il y a ba artiste o ya Angola et komaki envers ba ene na bango ndé a décidé qui en tout cas na tourner soute nati ndenga yokota na samabele. Tofandi neka tofandaka na Kinshasa to yoki sango na musika sango maladie sango eloko te accidenté directement to yoki sango aliwa maramango ezaki nene ni broli parce que yo vraiment zaki en contact na bandeko bazwami na Luanda. Ouais ngape na zaki informé te même ti ya Mireille abelie pour nalandi ba voice mususu bandeko batininga na Luanda il paraît une semaine déjà depuis abandé kobela en tout cas tozwaki sangote awa na Kinshasa na ebité soki ba collègue mususu ba comédien mususu bazwaki ba information ya Luanda pour toza ba comédien belé baza na Kinshasa tozaka na bon pe na Luanda bakinda pe Luanda na étoile azara na Luanda nani susu nani Orgazi azawa Orgazi Queen Mada akenda pe Luanda via Queen Mada akenda pe Luanda nani susu donc base belé musu ba kombo ko kima mwa mukime base belé oyo bazaka pe moko Luanda moki ouais na éviter peut-être bango bazaki informé ou pas mais ngai vraiment nazaki informé te les loka kande à partir à 15h na vandaki na téléphone est sonné Fifi Miel d'Apetia Benga en direct à Turquie. Nengenine ngai c'est bien. Oh, bien nenine. Yo ebite ke ya Mireille akufi. Ngabio. Mireille nini obeta li solo. O Mireille ça. Ah, Mireille ça kufi. Depuis ernine. Oh ba uto benga nga ka sikoyo.
ke Mira esa kufi wana heure nini 15h nga pe na kope et tout akati téléphone na jamais nga na ko publier ka boete Mira esa kufi il faut na vérifier nene yo benga président Mobutu maréchal Mobutu na Luanda na bengi tango ayambi ka téléphone na bisinga chapel vidéo ko tchana chapel vidéo na moni bango penza na morgue ndenge bazo sala ba formalité pour bakotsa ya Mireille na morgue ndé par là na ko confirmer que oui ya Mireille atiki biso et après wana bande comme ça bakomobenga réellement ya Mireille atiki biso voilà réellement ya Mireille atiki biso mais il kamango za nini parce que zakina bande on a téléphone ba ebiso ba makambo nyonso belé ba détail et belé o ba mitune zo mituna ma abeli nini izalaki nini pour ba les gens des abelé awa ouais monsieur Swalobi côté ba les gens dit penza oui oui ba monsieur wana Swalobi pena soto bito to wanga na ba les gens dit wana et ça vraiment bandeko ba otala biso ba mona biso ndi to kosi OK on zomona du fait que toi na ba téléphone na ba Android donc c'est si toi na carte internet voilà donc na carte internet il faut tout monde na ba les gens dit wana tout monde nyonso tout monsieur Babi 3 ans ya mosinzo moninga na moko asala ka théâtre o azwami kuna ouais azwaka mobali na ye pendant 3 ans wana nyonso ne ba makambango bandaka wana ba misusu doma mambele belebe je pense que ce que zana o ya ko préciser biso po bande ko pe bazana c'est koyo omoni eloko o ngasi ko nde na lingaka teza lokwa les ont dit ozomona les ont dit nayebi que nde na osola na bandeko ya Mireille ya kufi lelo nde na osola na bandeko na kozwa ba précision claire ke eza boye neti boye lobi baza na réunion na otozuyoka voice moko na kochelo pe voice yango po koyoka lobi ba na réunion na 11h ozomo comprendre ba na réunion na 11h bandeko ya Luanda en tout cas eloko bazo senga na valeur ya Mireille aza icône basayeli biso nzela o biso tolandi po biso totala ya Mireille na TV eloko bandeko ya Luanda bazo senga balobi ya Mireille fa kundama na Kinshasa po soki balobi balela ya Mireille na Luanda akolela maloko ya morne ozomona donc lobi bandeko ba na réunion mais bandeko msu batindeli ngai ba message balobi na ngai na tuni bango au juste ya Mireille ya kufi na nini bato msu balobi na nga ka ya Mireille tension nde matisaki secret yango asalaki crise on comprendre donc tango asalaki ba malaise wana ba memaki ye na hôpital bato bayebi Luanda bayebi hôpital à Sanato ba memaki wana après wana nde à partir hôpital nda yo kufela ayo sala crise mususu na kata hôpital donc secret na tension et mataki ye nde yo sala crise skoyo ya Mireille kufa depuis 3 heures comprendre ya Mireille kufa depuis 3 heures mais siko tellement na Luanda visite à hôpital les à 15 heures moi oyoka hôpital wana na yebisa yo bato baza na poto baza partout bayebi sanator peut-être bato musu bayebi sanator oya kala mais sanator oya lelo babongisa yango ekoma munene donc eza ndeti ba mama ye mona biso te ozana malade awa garde malade otandela mba na se awa olala bango kune ala abongo te bango ba garde malade nyonso balala libanda ozo comprendre neti pena prince yango yo miri ya hôpital yango ba garde malade balala msu balala akoto libanda ozo comprendre ce po kota faut era visite auto urgence moko boy siko nde bandeko msu balobi na nga babi ke ya Mireille akufaki depuis 3 heures mais mutu akoyeba azate ti eri ya visite kokaki ya 15 heures nde bakoti bake découvrir que mutu na bisa azalaki ya ote azate aza soki na salle wana bake na salle wana oyo nde ba découvrir que ya Mireille akufi wana 15 heures de 3 heures à 15 heures donc naza pe naza ba vidéo naza na ba audio bandeko basalisa elingai donc na ebité soki zena na l'action ta vidéo moko na l'action ta vidéo moko nde bandeko ouais nde bandeko bazo loba so otali oyo eza internet
mobali omona na kati moyo ya batelefone ya te tozele libanda sikoyo eza nini foto yeba open ndeko na biso ka comédienne internet ye kazala tuna Luanda ni collègue ni mutu apaka famille moko na ngai nakuti mobali na se azolela natuni papa lelo mika yesa akufi ndenge nini abinanga biso mpe tokomi ya 14 tokoti na mbeto place batiaki yesa tokoti yesa aza te totuni bango balobi akufaki depuis 3 ans balobenga pendant 3 ans akufaki yesa akufi depuis 3 ans du matin bango bakomi hôpital 14 na 14 nde mobali akomi na mbeto place yesa azalaki akufi yesa te atuni bayebisi balobi na ye akufaki depuis 3 ans tobanda kosenga biso numero ebandekoleki te okoza mosi na obela depuis ntongo okoma hôpital te okuna mpona ntongo okoma hôpital te ti 14 est ce que yesa na hôpital wana azali na telefone to oya kobenga yesa basolaka bien ke bahôpital angola bakaka malade bazalaka ndenge akotoki hôpital ebongo bino bakamarade boyebaki te na kati hôpital bazalaka te na kati hôpital ya Luanda bakaka malade bazalaka te bazalaka libanda mobali ya maman Miraïs bazaki contacté na otoyoka parce que depuis 3 heures ouais. mobali s'est retrouvé 14 heures ouais. Donc nayoka ki susu balobi que non à chaque fois nayoka ndeko mo pe na vidéo à chaque fois soki bandeko bandi yota na maman Miraïs mobali aboyaka ouais c'est dit à quoi omoni siko promesa mobali ya Mireille c'est un vieux azaki aza vieux nanga to bandai ko sola bien tant tozaki na Luanda donc ngai pona nga na ya Mireille na mobali na ye natikala omona mabete ozo comprendre siko ba makambo nyonso nazoyoka na ba video na ba voice batu ba osalanga en tout cas ezolekelanga na ndenge na bandoza na vie siko makambo batu ba oloba awa ezolekelanga donc selon pour lui il est faux non je ne dis pas que ça faux OK ceux qui na lobby ponga naza sur place te ceux qui na bi eza faux au moins te que na okosa ceux pe na lobby que ça vrai na okosa mais tota la pe makambo oyo bandeko balobi bandeko pe bakoloba te makambo ka bakosela ka mutu makambo comment est-ce que moi si na yo bozara na ye azana ba état moro ba état d'urgence tu te retrouves depuis le matin ti 14 heures OK tu oui évolution te après écoute déjà moi ça zaté na mbetu bakene faut baso eloko mususu ta mususu mobali asalaka aibi que tango na hôpital tam sou mo facture mo ordonnance mo ko bima il faut que ndeta ko luka faut ta sala boy faut sala boy faut la communication faut la communication oyo kite ba lobi ba numéro ba ndako lekate na hôpital kutu ba bi ba obenga numéro na bino numéro ezo lekate ozo comprendre numéro ezo lekate numéro ya mobali bon ba lobi awa na hôpital babi tozo benga numéro na bino poto informer bino que mutu na bino akufaki depuis 3 heures mais ba numéro na bino ezolekate donc mobala zaki na négligence moi sur moi sinae ouais peut-être oui on peut dire raison on peut sa raison parce que dans les 3 ans déjà mais marambo ki bombanda wana oui bien ngobete yo zaki na vie yo zaki pe na mère ouais omoni bombanda wana neti dikamba bombanda oba oloba na yoki yango so na bina yoki yango te na kosi réellement na yoki amitié en fait 3 ans ya amitié oyo bazobetela lisolo 3 ans ya amitié eza mukie baza ya na leki eza na on comprendre Nénette, non, Nénette. Oui. Même si on se réserver, mais nazo ko se réserver te mais na olinga na loba likambo moko o na kozana na précision. OK. Ozomona. Bon ba photo zo circuler hein, ba photo zo par rapport ya ba Nénette ba nongo ouais dakio aller sur la kisho pe maramu mais obeti par rapport ya ba photo to mon internet c'est lo ba miniature eza Nénette mon photo. OK. Ozo comprendre mon photo aza mutu nanga ya Mireille aza grande sœur nanga ndenge na yebeli mon vote lekalandaka mobala yaya sikoyo ti bato baoloba makambo wana ke lekalandaka mobala yaya sikoyo nakoki koconfirma ngo te na olinga sikoyo echo pe trouble nga mo pe ezotyanga trouble donc ezotyanga trouble ndaka lwando santa tete eloko te neti mobala ya Mireille azalaki obenga nga na afande boza toye wana
tokende na Shoprite tasombeli biso ba bouteille ya whisky toye na ngwana to bandomela etango tovandi wana téléphone na Mireille ozo komona téléphone na Mireille nazana baleki na aya bovana na bino yakati ya Mireille pena mamba bar penza abanda olinga ngo penza te ngana oyana ngate bovana na bino so bosisika ozongi ozo komona donc azaki doskoti bolo ba makambo yo ke mon vote abeta mosinzo asala boye ezolekelanga po ya Mireille na mon vote ya yana leki mais ils ont fait ça pas si parce que ils ont le mabélé négligence il y a mobile il y a Miraïsa déjà marambe belé tout le monde déjà de quoi témoigner bien lobby que non et depuis 3 heures 14 heures étant baillé bonambet tu écoute l'ambet bon Miraïsa qui est mon chat koufagi kala donc il était un peu isolé négligé voilà bon selon ce to qui sous vidéo mususu babi ba pesa explication moko donc ceux qui balongoli na chambre oyo place oyo ba memio place mususu donc c'est que espoir eza souté à vivre OK vous comprenez donc ba mema bino na place wana ba mema mutu na bino na place wana ba komozela ba komotala ba ozela et anini okufa donc espoir eza souté so landi na ba voice mususu ba vidéo mususu ezawa ba ndeko banda ko loba ke balongola ya Mireille place azalaki ba memiye baki otuna docteur moko docteur wana lobi na bango abi so balongoli mutu place wana ba memiye kuna donc c'est que kuna espoir eza sauté donc mutu na bino azokufa on se comprend donc pas nécessairement négligence mais ezotambola pe selon Luanda nde etambolaka ozomona ta mususu mutu ayebi ke bon visite ezaka 15 heures na baluka nanu naza atana mwa muke na poche ti ba 14 heures naza déjà pembe na hôpital so 15 heures ekoki na koti mais est-ce que tu peux être à l'aise pendant que moi je suis dans un état de dirigeance mais sikoyo ozala l'aise te mais so posa pe na mbongo te ozala kutu plus que mal à l'aise ozomona donc malgré tu nous affirmes que mobali ya Miraï Sazaki na mbongo tabandeke lukambo non je dis pas ça OK tozo sala un peu analyse par rapport ya makamu ndenge za so bobelisa mutu OK de so bobelisa mutu il faut boza na mbongo na poche voilà peut-être na lobité ko pour na soli na été mais exigence mo ezala esenga mbongo voilà moi urgence mo ezala ka esenga mbongo tant susu mobali a raisonner ibongo mais na logique eza vraiment mabe ya kotika mutu na hôpital akufaki déjà depuis kala et puis boyebi na binote na logique siko ya likambo eza nde mabe donc soko pola mutu alinga opola pe wana po bakotisa mutu na morgue fo bozala ti voilà bakotisa mutu ndeko na bino na morgue to mwasi na morgue te sans que ozala te moni angola eza mboka moko très compliqué angolo monde toza boye nde toza na oboye to tambo na nzela osali accident ba tutio na mutuka naza na droite wa memo na hôpital même ata opema suka pema wana soki na memio na hôpital obiki na droit wana te po soki na memio na hôpital ekoko kufa na hôpital ngana lati ber donc pona ndima charge wana ya olata ber wana photo za la kombo moko na document ozo comprendre donc so to akombo moko te yoza le bika ngana za tu sevo donc atana moni ozo kufa awa il faut to benga la police ya osala constant ba memo na hôpital ngana kozwa engagement te ya komema na hôpital na ebite bande kwa Luanda so na okosa pendant que mutu azokufa photo zela la police po soki na memio na hôpital eke tokomi na hôpital kuna batuninga yoza nani onde konaye lakisa document zo lakisa koza ndeko naye bata document boye kombo moko te carrément na yo bima criminel na bomi mutu kaba na bomi mutu na yo sundola na hôpital omoni siko eloko baboyelaka mpe makambo yango mwa prudence wana oyo ta mosu atutaki mutu na mutuka amikosi ndeko na ye po ya osundola mutu na hôpital ndisiko fotika la police esali constant nde bamemi mutu na hôpital yango bato ebele mpe baperda bavi na Angola. Mais dès son vivant Miraïsa comment est-ce qu'abandé ko vivre
na Luanda, précisément en Angola wana. Comment est-ce que bomo ina ezalaki, comment est-ce que bon nomo en tant que petit naé ningo bando ko ya mabele ko tala, comment est-ce que évolution, déroulement ba marambu tout de bando salama. Tu te dis que non, c'était ça va et elle était vraiment dans les bons. Oui, ya Mireille abandait déjà au teka. Tango atiki ba théâtre, tango atiki ba théâtre pour comment ko vanda na Kimbangu. Pour quartier mo eza na Angola, Kimbangu nasi uyo ebikutu Kimbangu. Monika église ya Kimbangu wana kaka. Doso osili sika clôture mira ya église ya Kimbangu. Oleki avenue wana, avenue Maître Tirbo. OK. Ouais, ya Mireille comment vanda wana. Azaki wana. Donc tia kufi azaki wana. Donc ya Mireille comment ina koteka. Asalaki na ville. Oui, tango ati abwaki cinéma ba théâtre pour na mo ba manquement et tout. Ya Mireille comment oteka sala restaurant na ye na kata lupango place anda ofutela. Abanda oteka na ye déjà. Voilà, on peut retenir aujourd'hui déjà bandeko o bazwami na Angola, précisément na Luanda kuna, ba artiste comédien pe comédienne bazo ko lité que corps ya Miraesa et ya Kinshasa. Tu retenir rien. Oui, ngapenda neti ngapena ozala pour na na Angola. Na yebi sur les plans cotisation d'abord ya Angola ndenge zalaka kilo. Soki mutakufi cotisation ya Angola ndenge zalaka ya kilo. Et puis de deux, ya Mireille na Angola ayebani mais valeur azana na Angola yango tazana na Kinshasa. OK. Nzomona dans Kinshasa ba okundaye avec honneur na valeur et tant qu'artiste. Mais surtout tiki yango ka ba kundango na Angola. Na ko tela voice awa pondeko oyo asalaki voice oyo asinga pena bi chef pardon penza tambwisa voice oyo na ba groupe, tambwisa voice oyo na ba groupe belé po souci na biso yango wana. Ya yomo oyebi pela ke boyokani ya ba comédien en Angola ezala vraiment marqué. Boyokani ya ba comédien en Angola ezala vraiment marqué. Biso ana mboka oyo ba comédien to sala pela na ba valeur te. Joseph yo ya mboka oyo oyebi. Yo ya mboka oyo oyebi. Donc tous les comédiens ou ayara mboka o ayebi nani o bayara robete la rapport tuna nani o bayara robete la rapport cité yo ba voice o na atinda tambusa yango pena yo kisa yango na bandeko nyonso yo kisa yango pena bandeko nyonso batika biso te biso tozala biso prêt à accompagner corps tito ya na kuna na Congo mais possibilité nde ezate possibilité ezate en tout cas pena na sengi na ba comédien baza kuna na Congo ba comédien nyonso ata comédien ya se ata comédien ya likolo na sengi na bino pena pardon bo soutenir biso na Angola wa bo soutenir biso pena makasi po Miraesa aza ser oyo ngala bengaka ye koko po asali nyonso tuna ndenge ya théâtre ya Angola atomboli théâtre ya Angola malheureusement ndenge atomboli théâtre ya Angola na minti oyo Angola se ekufi Angola ebebi bino boza libanda ya mboka bozoyoka voix oyo en tout cas pena bosunga biso na sengaka appel na batutu o basepela na Miraesa asala bango théâtre ya kitoko batapoto na bato ya Congo na ba comédien nyonso en tout cas pena broli tout se funde na atindelo voix oyo na yebi ke bozaka na ba groupe oyo botambusaka ba maloba na ndenge ya voix oyo nga nazoloba na bino ngai kombo na nga Irbe Kazeza naza pe artiste et comédien na kati ya Angola awa Irbe Kazeza nasengi na bino bo soutenir biso pena à 100%. So bo soutenir biso na 50% au biso to reçoit to komisela bino e utarapi Angola na minute ekomi na pasi bato oyo yebaki ke o boyebaka ke banda kobwaka Angola ekomi poto bato wana bazala lisusu te tosengi force na bino bato ya libanda ya mboka surtout ba comédien ya Congo bosunga biso Miraesa ana mboka oyo azana famille te famille na eka biso ba comédien nde bitokosuka Miraesa ebembe na eso totiki yango awa elelami na ndenge ya Luanda awa
mira esa olela malokola bébé aolela malokola mwana moko ya mokie théâtre oyo tosalaka awa ya lingala na Angola gouvernement ya Angola arekonatraka yango te ayebaka yango te yango tosengela bino bosunga biso boni tusefu nasengi mpena pardon papa nayebi koza na pasi na minute oyo oza na mosika voge oyo natindeli yango ekwea na konti na yo po yo otambusa yango na bagroupe nyonso président Masumu talela biso likambo oyo ekwele biso awa na Angola tambusa pena kaye telema tambola pena mpona mira esa omoni eloko bandeko bazolela Angola eza ya kokufa moni eti na Angola dollar ekomi na 90 000 lelo. Oui, bon, peu importe comment on a 90 000 ou 100 000, mais ce qui va tout bazar kaka motivé et puis na volonté wana et salama. Mais si koyo ndeko utu loba ba théâtre na biso ya mangala to sala na Angola, ils reviennent na gouvernement angolais et bien donc batalaka kutu batira quand même pas attention nango. Donc ils ala kaka communauté congolaise. Nzomona si koyo na musala o ya Mireille sali na théâtre à Congo et mérité wana te voilà et mérité te bakunda na communauté congolaise et mérité bakunda na mboka na ye. Merci beaucoup Broli wana qui vraiment urgence moko il fallait tout récupérer yo pour passer biso ba précision sur Yango. On est ensemble, il y a pas de souci et surtout que tous ensemble pour un seul but. La vie continue toujours au biso de tsena bo moi ndeko na biso atiki biso oyo to satandaki nango te to rakisa ngwaliwa te mais ils a moi passi ils a vraiment moi passi comme on a bandeko comme on a makambo et salamaka tout le monde a ba négligence peut-être salami ou toujours comme les ont dit to ba précision belé mais ils ont ça la passi so vraiment ça bongo que Mirae ça qui négligé ma ben parce que tu vois vraiment monsieur Subalobi mobile Mirae ça apesa ba accepter pas ba collègue Mirae ça ba talaye marambo belé mususa beti mosinzo beaucoup de marambo zo bima j'espère que Nathan non sorte rejoint temps potoye ba peso ki corps ekoya to ekoya te parce que ba ndeko vraiment ba singi ba ndeko ba na Angola bango moni ba singi ke Korea Kinshasa. Et j'espère que bande quoi Kinshasa pe ba ko linga ming balela ndeko na bango awa pour ba ko lela na honneur. Merci beaucoup d'être là pour nous, merci pour votre fidélité, merci de nous accompagner. Ça fait du bien de savoir que boza kana ibele boso ba itando ikena bino, boza ko se poser ba question bo mituni bo leli ba fan naye mais bon toi na choisi nzambe ne muta pesaka nzambe pe mutazwaka donc lokumezo ngaka pa tata nzambe broli to sisi na biso ngai na ngina loba omoni par rapport ya makambo to bengi ba rimer ba fan na bandeko ba otala biso ba mona te ko to négliger makambo to lobby to koti en profondeur ya makambo wana te parce que non donc to ba information clé te ya makambo wana tango to kozwa ba information clé ya makambo wana to zonga kaka awa to zonga kaka awa pour to meka ko éclaircir likambo ngo ndenge zalaki mais eloko o to retenir même bandeko o batala biso balinga biso en tout cas bo soutenir biso vraiment bo soutenir biso afin que nzoto ya Mireille mwana maman Antoinette et kundama na Kinshasa et kozala vraiment plaisir. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Broli pour Nathan. Na urgence au Ezagi vraiment rapidement parce il est 23h. Il est 23h, tous obligé on peut s'abandonner ba la biso mais message vraiment. Merci pour votre fidélité et confiance ba abonnement de partout Bozali et biso toza Bionews télévision na Zayada et le lot de ces pays vraiment tout coûte na Broli to betali sur parce qu'il y a zapena Angola Kinshasa. Merci Merlin Iwa pour Nathan et disponibilité na RO. Merci à tout le monde. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler de d'autres rubriques. Je vous dis bye bye. Ouais, totalement nous réunion à lobby nene que la kuna tout soit payé information na bango kuna ndeni ni ba osala comme ça to yebaka ndeni to sala. Allez, au revoir. Au revoir. Vous êtes sur Bionews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.
ya biso ya Zaïre komemaka drapeau ya mosala biso na mboka bapaya ebembe ya mira esa akobima kongo ndenge ya mélodie eyaki kongo donc mira esa ozala délégation bandeko ne oyo anangola biso tokotika corps ya mira esa aza icone ya monene na kongo wana mpe carrière na théâtre ezebele babiso na babisika baza carrière ya mira esa wana tenesi nazokoka te olobi tokendeki mpenza bacollègue oyo baza na poto oyo baza na kongo neti mama étoile kisoni bango mpe yango babengaki ngai na boba de beste na sila dore babenga internet eske ezoyeba teke emira esa asérieusement malade asérieusement malade abengi nini botinela nga nimero ya mobali na ye papa blanchard nde bacollègue beye kotinela nimero ya mobali na ye nabengi mobali na ye natuni papa blanchard sikoyo eza ndeni nalobi nanga aire ya visite ezalaka 15h suka 16h nabi nazobongama mbango tokutana no na sanator nabongami mpe mbango telemake nazobela mpe sante mpe ezanga mpe bien te nakóma na sanator boye nabenga mobali amira eza nimero eyosona oyo yambanga te première deuxième oyo yambanga te nabengi lisusu na telefone nanga mosusu ya mobiso nde koyebisanga ke internet toza na 4 chambre bazoboya bato bayamba telefone tozalaki na collègue moko boye sacré ntina nti sacré ke tobaluka toke na salle d'urgence mpo toyoki kaka ya salle d'urgence toke na salle d'urgence totuni bato wana ye tozoluka topesi kombo na ye kombo na ye nani topesi kombo na ye ya mboka topesi kombo na ye mboka babi te toke na salle wana mosusu toke na salle wana mosusu balobi ke te azalaki na salle ya réanimation siko babimaki bazongisi yesu na salle wana donc salle moko lokola ya isolé abaizolaki baizolaka bato sikoyo toyoki bongo bon sipe mwa kimia na collègue oyo tozali na esa te obi tofanda mpo tomoni fatima mobali na ye tofanda tozela bango te tokomona bo bandeko oya bamoni biso tomoni bato eloni mama ekomi ya sourire ekomi ya sourire biso mpe tokotala bango si mama bango bandeko ndeko bakoma oloba biso bino baartiste tolingaka bino te bozoya awa mpo boya kozwa première famille eza bino deuxième famille eza lokola biso baartiste comédien nde toyeba yeba biso tozobela nini mpo toyeba mpo toinforme bato mosusu babandi badesordana te tofilme awa te kozwa baimage te nuseke baboyi kwa baboteli azwa baimage osimidia mpe tofane toyoki bango kaka lelo na ntongo nabengi ndeko na ye ndeko nazoyebisanga interneti bino bozozwa baimage ye asalenga te akobenga docteur oyo asalaka na sanateur alobi nanga soki omoni bazwi ndeko na yo batie na sale moko boye oyo ezalaki batie na sale moko eza isole seke espoir eza lisusu te mpona ngolo ezalaka utakokufa lekili na BDS oye koyeba ntina 16 moni biso omoni bato eloni mama ekomi ya sourire ekomi ya sourire biso mpe tokotala bango si mama bango bandeko ndeko bakoma oloba biso bino baartiste tolingaka bino te bozoya awa mpo boya kozwa première famille eza bino deuxième famille eza lokola biso baartiste comédien nde toyoki yeba biso tozobela nini mpo toyeba mpo toinforme bato mosusu nde babandi badesordana te tofilme awa te kozwa baimage te nuseke baboyi kwa baboteli azwa baimage osimidia mpe tofane toyoki bango osimidia kaka lelo na ntongo nabengi ndeko na ye ndeko nazoyebisanga interneti bino bozozwa baimage ye asalenga te akobenga docteur oyo asalaka na sanateur alobi nanga soki omoni bazwi ndeko na yo batie na sale moko boye oyo ezalaki batie na sale moko eza isole seke espoir eza lisusu te mpona ngolo ezalaka utakokufa lekili na BDS oye koyeba ntina 16 heure ya rendez-vous ndenge ezalaka oye kosala nde sikoyo kaka nabimaki okende matanga collègue mosusu toyoka kaka te po mira yesa bauti kuna mira yesa nde tokende kuna tokekuta mobali na ye afandi na se azolela
bango moko bazo regrete fale ke makambo nyonso bapartageaka famille na ye mpe ya artiste bayeba donc ndenge elekelaki mpenza ezalaki mpenza ntongo oyo nga na kokoloba mira esa kufi na tension conseil nini okopesa baninga na yo bacomédien po tozala parce qu'il y a des choses que les gens disent sur yo amira esa nga na opposé aux questions moko nayeba te nous wana eza ya nini to nini okoeza ya nini mais j'aimerais que opesa kaka mwa conseil yango na oloba na bandeko na nga bacollègue na ngai mino moto ya mokuwa kati ya moto oyebi te donc ndenge yo moko milingaka ndenge mpe kolingela moninga kosalaka sembla te yo ozosekisa moninga odona mira esa ke na kati ya motema na yo olingaka dona te comprendre émotion, vous comprendre émotion. Toza toujours na ndako ya mira esa na balabala na ngolo na kimbambo. Comprendre émotion. Non. Toza vraiment la résidence ya Mira Esa. Place Mira Esa vendre la place ba fille au batelemi. Mira Esa azaki maladi, azaki na hôpital monene ya biso ana Luanda. Ah toza vraiment pas na ye ba artiste ebele pe bazawa ou ba travailleur déjà wa. Attention quand même à qui Mira Esa dit à quoi yo poye ba eloko nino et ça dit que attention Mira Esa moi je poye ba Mira Esa ça fait déjà une semaine attention elle m'attaque il reste elle a un mot par rapport à matin Mira Esa merci, merci. Donc, on doit continuer toujours la mission. Il y a Kota là. Zogabel, s'il vous plaît. Dirait qu'il loin vraiment. Ah, toi, on a un Mira Esa. Donc, maman casse. Daka Mira Esa yango wana kasi bato batelemi Maria Liete, mais on va
mandata leki na uso yebi mandata mire nyoko mina ngabona movoto wa ngabo nazokota na konti ba community nazokota na konti mire ifanye na nchini na kacheka tini kufanya kana utakala na théâtre c'est un mbanda wa uza camarade ya na tokotima programme nyonso bapesa biso mama delis toza wana mpona yo oyo nyonso koloba tozali me toboyi bato ba internet balesondi bokotana na ndako ya mutu bofilmaka boloba bilobaloba oyo tobeta deja kolegi moko alikoya bilobaloba do bobatela minoko na bino boyebaaote yango aka o message nanga ngai napesa yango ya merci vraiment tosepeli makasi Mama,